mbote na balandinion so partout besoin dans le monde entier. Pe merci une équipe technique mobile. Merci na bino ne bozo continuer kota la biso. Pe ne bozo continuer ko s'abonner. Zabona maître Edingwe donc champion du Congo. Ya Edi ne to benga ki ne to mesa ko benga ya Edi vraiment. Et c'est un homme qui a vraiment émission vraiment on a le baki lelo na ya ko sala na to loba na ye asolo lana ba fan na ye o batala ke pe libanda mboka tozane na plateau donc ngana loba mingi te mingi nde malobe pa na ye. Bonjour Yaiti. Bonjour maman journaliste. Bonne santé. Santé naza bien. Mabe mo rezata. Mabe mo rezata. Yaiti bongo basango na yo depuis obanda ko bunda mais ozoyo kana lisusu te to ebite so ezani nyo. Non, bozo lukanga bozo mona ngai te nazoka na bunda libanda ya mboka pona kati ya RDC santa be ba kachere ba yalité banda poma kende Zefia Longwa papa wemba kufa bakanga machine de guerre bakabo bakende poto na kata RDC to asuna kachere ga moko ngai moko Edingwe. Alors la zone nous sommes une invitation que nous avons pays tel, na longwe na mboka na biso na du visa na kena pays na bundi na c'est comme la zone. Aux appels en forme au bunda pe boy gagner des allées liboso. Non, nous avons en forme, nous avons en forme. So va tite matin d'invitation on a na koya. Mais il dit lelo ba valeur ya catch na biso na Congo awa to perdre en vraiment mingi. Banda yo banda ko bunda na lelo ba jeune ba bunda lelo vraiment basé sur na dans la force wana te oyo salaki na ngo ya bunda. Pourquoi et comment bon? Faute na bango te li faute ba dirigeant oyo bati. Au moins ba catcher bazo bunda combat ko na ba bar. Bazo bunda balabala ba kangi ba saki. Bazo bunda bon Edingwe pe bunda place ngwa. Ce que Edingwe boy pour bini ke Edingwe sili. Or que Edingwe na zo pesa nzoto na valeur. Ngaza mota ko sukura ba maya mikemi ke ko la maya njili, maya matete, maya kalamu na ko sukura na so ngo mo Edingwe. Il faut rendre Edingwe no sea. Là on a Edingwe. Il faut tabakachère, il faut tabakanze. Bazo pesa ngo autorisation na place et kokite na Rwanda. Ye di natalaka komba moko kala nazala mwa mukeno oyeba komba ezalaka na style Tata Raphaël. Obunda komba wana vraiment donc somme ezala kuna pe ozo bunda komba obimisi mtu michopo. Pourquoi banda ko sala ngoto obandaki ko sala ndenge nini po ti okoma na niveau na ko bimisa mtu michopo na kati ya libuma mtu. Tant que docteur ça la coopération pourquoi botuna a été que docteur au sali au opération au kati au longoli michopo au tipembeni botuna a été botuna ke Edingwe ngapenza réponse à personne te maman papa ezali non naza réponse à personne docteur sora zo sala muto ye moka yebi nazo sala mutu pona bimisa mutelo ko boye ndenge mo pena yo erozo bunda na mutu mo bimisa michopo olukakani na kati nzoto amuto. Les révérences c'est pour vous. Les choses cachées, c'est pour moi. Ne dis rien. Merci Yaedi. Yaedi, le lopé moni gouvernement ya sikape et koti, to ebité bazolande la suivi na yo baya kape kotala yo to ebité. En tout cas, et là comment que ça t'as. Non, non, mon tout mort est la ministre, est la chef, et la nani aya kotala ngai. Non, non, moi non monte. Nazaka na souffrance. Bato ya kotala ngai zaka ba fanatique. Ministre sport peut ba oyate. Baza ko yate na moni mutu mota ya kotala ngai. Banwa kana besoin nga soki mbongo koti bengela biso Edingwe ya ko bunda poto jambongo. Bengela biso Edingwe ya ko poto jambongo. Mais pour que batinda invitation que Edingwe ya ko biso mayele awa to sala boni elo ko mokote. Merci papa Edi. Avant de la question, on a pas simboté na baignon so bozota la biso, pe baignon so obolinga kama passion télévision, pe obolinga ka votre humble servante Sariana Limbute la naturellement na mungala. Na pe simboté na laskoni mbonza mignon garçon na kati à Paris, pe Dani Muzombo yo moro moyin lelo na yambi bingo maître Edi donc champion du Congo oboye. To ebite so mutu mususu a remplacer a uta pe donc le lenga lobi bongo ba jeune pe bo bunda ne ye Edi abande ko bunda bo matise su musala bo yi kampiko ya Edi lelo to moni ba chef coutumier ba tomboki ba komo betsa bambula pe bambula nezo sala soma batu ba kufi mingi vraiment na mboka na biso
Et tant que yo pe muta molimo, pourquoi ba chef coutumier ba osa likambo wana? En tout cas, na regretté minga so le bi que chef coutumier bazo no gisambola ya li archi faux. Bongo je vais na bandondo. Je vais na ba Congo. Je vais na Équateur na Kasai. Kaba chef coutumier que ça bazo no gisayango. Non, ya li mokano ya Nzambe. Tout chaba chef coutumier. So ba chef coutumier le bi que bango batu bazo no gisayango bata lokuta. Eli mokano ya Nzambe. Bosoki mbule beti awa. Ebeti na ba Congo. Nana beti siwa ya ba Congo. Ba chef coutumier ba Congo. Soki beti na Kisangani. Nana nokisi yango. Ba chef coutumier balungwa bakene Kisangani banokisi mbola. Bochikola na makambo Nzambe kamalokuta. Nzambe kamalokuta. Nandimi yango te. Eli mokano ya Nzambe yemo kasalaki mokile na ye, yemo kaibinga ko diriger yango. Président de la République a outaki obenga bango apesi bango mbongo. Ayesi bango makambo ezo salima wana botika yango. Eloko ayebisi bango yango wana. Merci. Ce que le banda chef président apesi bango mbongo. On voulait zobeta de. On voulait zobeta. Yali mokano na mokano. Na année passée. Mbula pebeta ki makasi banda ko zindaki. Hein? Kaka ba chef coutumier. Non ba lukaki ne moyen ya kolia. Ok. Ba chef coutumier ba lukaki ne moyen ya kolia. Ce que ba chef coutumier ba zo diriger mboka pour que mboka commissalité. Ba diriger yango. On est ali moyen ba lukaki pona kolia. Jamais n'andimi yango te. Ya dit on dit mais la peine Nzambe. Oui. Mosalamsa. Oui, n'andima Nzambe. Sata kota banga atosa Nzambe kaka ngai edingwe. Atosa Nzambe te. Hein? Satan le talibo soki na tosi Nzambe te na sali péché. Bon ngai edingwe so na tosa Nzambe te na sali péché. Nandimela Nzambe makasi. Obimisi pe bana dejo banda musano oyo. O pe bazo pe sa valeur na pe na makambo ya catch. Banda na bandi catch na misita catcher moko te. Ko bimisi catcher moko te. C'est que zo sa no pe musalo pe ya malamu te o sala ke bana ba bimate. Non, avant na koma na misita catcher fona comme entraîneur. Na on a passé un cours ya entraîneur de. Comment possible na obimisa batu. Ba défendre na zana munite ba ba défendre. Mo yeba ki ozana ba défendre. Na kana ba défendre parce que entraîneur nga tika ngandingo te. Comment entraîneur on a? Le défunt m'a avant tout ça qui un accident dans la bandondo a fait un accident alors tu sais qu'on a un entraîneur dans ce cas là seul mais tout le monde peut pas nebele peut bazo bunda bakati on ba sala ka makambo yo banda ko sala mais yo lobi ke obimisi na no mwana te mais ezala ko la siko yo na lobina yo bien na RDC tout ça na kacherde kachaza ka moko edingwa Autrement, tu musozo bima boya kata suki le kole dingwe. Oh nga petit dingwe. Oh mais enfin. Oh je comme musozo te kake dingwe. Bino tu so bunda kaka style dingwe. Bazo se pe na musalo zo sa. Dingwe abimisi aina fanfare. Dingwe ene ba gri na kata catch. Bon so zo ndaka ka lokola dingwe. Motor basikoni bwa kacher ero ka musicien za koyemba ayema ninga banzemba wera aza musicien aza idola wera oba yema banzemba jibe oba yema banzemba kofi est-ce que oza musicien oza ko interpréter ndengi ba kacher ba yali parce que bunda kana style dingo oza ba kacher olimbisanga champion edi différence ni nezali na catch obino bosalaka na ba catch o ya ba américain. Tant moi la kende na classe ozo tanga on a RDC partout 1 plus 5 égale combien urbanine égale 2 na potentiel va tunio 1 plus 5 égale combien urba égale 2 les États-Unis va tunio 1 plus 5 égale combien répondre kaka égale 2 donc ça réponse moko donc catch el kandenge moko bangonde va na ring spécial o ko yiko za pona pratiquer catch mais biso tozana yango te biso kuna likola mabaya batima titi toza kokwena ba condition moko o ekokite tozobanga kokwena no kitoko kwe mabe okoyi kobuka na pozoki mona ngambie ke na poto
batiaka batapi na se même soki moto akwei ajwa kote kati nosalaka ndenge moko. Mais papa edi na question na ki ya makambo soki ondimelaka nzambe ozondimela nzambe me ozosala mosala na kisi okokoyebisa bato baotala yo somoni nganga osalaki abikisa moto na moya ya kisi alobi ke Satan asauve nga na kisi te bato solobaka nini nzambe esalisanga kisi oyo ekende koresir totangaka kuma nzambe kaka te eske kisi edingo asalaka mpona aboma bato soki moto akufi likolo ya ringi eyeli moral exercice oka soda ake mosala akomi na nzela abeti libako akwei akufi na mosala soda ndenge mpe kacera yali nango mabe te eza likambo eza mabe soki eyali ozoboma baninga oza koyiba ozosala nyonso to okomi moto akoluna ekomi nde mabe me bandanga na banda kati nano nasala moto mabe te elingo badonk natosaka oyo nzambe aza koloba. Merci. Champion Edingwe, pasteur Wale Salobaka likambo moko alobi ke apesi mokonzi mboka na biso 2 ans soki aye koluka ete eloko moko esalamela ye. Etant que yo pe muto molimo yo po monaka olobani na lilobo pasteur Wale Salobaki pona mokonzi mboka. Nako regete mingi. Soki 2 ans eleki mokonzi mboka sali 3 ans. Mon pasteur Wale akose biso. Nandimi yango te. Wana libako babetaka ke balingi mokonzi mboka te toluka moya akufa na nini na maladi to bakosasine ndenge nayiba esika wana liwe eza ya ndenge mingi to akufa na kaka boya kufimbala moko akei aprécise biso okokufa na nini soki bakosasine Wali sali complice aliwa ya président totika makombo kaka totika eza makombo lokuta. Champion dialogique eza makambo lokuta au pasteur Wale Salobaki donc to sakana na mokonzi mboka te yene mutaza papa na biso na mboka o yende mutaza mama na biso. Champion dit lelo pe mokonzi mboka Félix Tshisekedi azosala musala na kitoko etant que yo pe muto molimo lilobani no loba pona mokonzi mboka lolenga azosala musala na ye na 100 jours tomoni déjà pont ya nini kuna ya côté ya mai déjà et bandi déjà komata ya côté pe ya masina awa déjà et bandi pe déjà kosila lilobani no loba pona na musana azosana mikolo lolenga komi président de la République. En tout cas pour un président qui s'est dit béton a aussi sa musana été parce que délai de PC est amoké. Parce que délai au PC 5 ans et amoké n'a pas bien. Parce que bon, il PC à 10 ans, 15 ans, total ni na kosala. Mais 5 ans au PC président de la République, c'est PC 5 jours. À Kokosi c'est angoté. Azana va y débélé à kosala. Pour 5 ans au PC président, il est au PC président 5 jours. À Taïyo, jamais au Kokosala angoté. Total à Kandinga à Kosala, place à Kosuka, place à Kosuka. Ce qui veut dire que Kosunga, me connaît surtout Bakla, surtout Tokbakisa. Parce que le président de la République n'a pas bandé Moussalade. Des fois, quand on a mboka il est mingi. A ko nettoyer on dengeni ye moko nettoyer yango pe wa msuwa chabakali pour que makambo na ebonga te wa msuwa lingi makambo ya Félix ebonga wa msuwa lingi ebonga te azobunda na makasi tumekana ko epole pona biso atamana na mokili to ya 100 mais biso to lingi Félix to ya 20 tika to pole ka biso 21 na banza a réussir na mission na. Merci. Champion. Mituna yanga biyano yayo. Oboyi makambu oyo prophète pasteur Wale Salobaki pour na président de la République. Mais yo moko ozamondi ma pasteur Wale sa. Ba pasteur Wale Salobaki ba délivrer ki yo.
eza ya solo pe ba délivrer ki yo l'église a pasteur Walesa. Pasteur Walesa liwana azana koyeba asalanga délivrance mon côté. Dans le contact d'un hôpital, pasteur Walesa a eu une visite à Talingaï. A kangé une photo ndenge na kondaki a publié sur Facebook. Alors tant na mona ki ngona silikaki na fundaki Walesa na parquet. Tout samba ki na parquet matete Walesa baki non na parquet matete kana ko sambate parce que matete yali commune ya Edingwe bakoyi ko ya ko salanga mabe. Bazu dossier ba mina 4e mairie. Tato ko mina 4e mairie to bani ko samangana Walesa. Mbala moko juge apesinga conseil albike Edingwe pardon kolanda yangote. Walesa labina ngai pona ndimake Edingwe olimbi singa okoki koya na église. Ngabiwo merci. Pona munsa kena limbisio na koya na église. Na kendeki mbala moko. Yepa lobi aya epa nangaye. Premier jour à Lingoya, mboule beti. Deuxième jour à Lingoya, mboule beti. Troisième jour à Lingoya, mboule beti. Na suna fandi nangaye tilelo yo ngana Walesa tokutana kate. Kenda pe église te. Na kende na église na na biango bien. Na kende na église ne wana Alexandre Nike na zana kanda ya Walesa te. Tant que ça va na parquet na 4 millions limité même otuni Walesa ayala sincère ya globalika mondinga tangami. Tango ba bengingai na fundi na parquet Walesa le bipona Alexake Edingwe olimbi singana makambu nyonso okoki koya na église na ngai ngapena lobi we na koya na simza na ken église ya Walesa kaka journée moko yepa lobi aya kotala ngapena ndako poto cha amche na biso ezala malamu nazaleka mosuta. Ozalaki na bonne relation na ministre autaki na koleka bozalaki na bien bande ko sola bien. Est-ce que relation bozalaki na ozana un peu na ministre o ambosi mayo o akomi ya sika azo ya pe kotala yo bosololaka mamna bino pe ministre o ya ki liboso ya ki Denis Kambaye yi abenga kinga albi Edingwe yaka to solo linga ne ma construire comme état sport tant to solo laki mbala moko tumuna ki ministre azo ki coupe mais amusi mbayo tanga ju poste na ye na ministère na bengenga ite na ko kenete na beta ka porte mais excellence na ye ko bet lo porte to sola te yesu azana kamona ngai akobenga ngai yaka to fanda to solo saka benga itoko solo ndenge kurutu na leki basola azo éviter te parce que yaza pasteur yo pe koto sala makamna yo yango zo sala ke beaucoup tanate otuni mutramo kitoko. Merci. Tango Yesu ayaki pona batamite malamu to ayaki pona batamite mabe. Jésus ayaki pona batamite mabe. Pourquoi mbabe alingo benga ngaite? Pona Alexandre na proche Edingwe ce qui Edingwe ndaka kisa solo na sale délivrance Edingwe pas comme lokola yi. Pourquoi mbabe alingo benga ngaite? Azo kimanga ye. Ngo ba doki mbabe pas na misala mabe. Donc na dominer parce que Jésus tango yaki albagini nazo luka bata malamu te nazo luka bata mitema mabe soki bata mitema ya mokila ki malamu na malamu Jésus ngai ko yate Jésus yaki pona bata mitema mabe mbayo batala nanu bata mitema malamu te atala bata mitema mabe approcher bango to vanda ayeba nina osolo na biso. Merci.
Merci papa Edi. Mot de la fin, on a battu sur Balandio. Topé na mokonzambo kanabiso azotala yo pe bisika nyo azali. Mot de la fin na yo ba encouragement na on a musala na endenga azosala. Mot de la fin na ngai na oza la président bengangai mutu na ngai ezana makambo ebele. L'homme qui a beaucoup des idées. Ndio bengaka Kofi Olomide. Donc Kofi azana ba idée ebele. Et dimgwe l'homme des idées. Na ko yiko na président de la République. Na pesa moi conseil que président kolanda ba politicien oyo fana ba ngote ba na RDC tout ça ba politicien té. Bango tout parce que mendiant pour sur le talibien président Meka Olongo la douane pour na biloka kolia parce que batu aller bien batu so ko la pour yo to comme que n'entanga fête itika mo ke ba mo subalia soso na bonne année o eleka. Mais bonne année, est-ce que bon, tu me relié à Soso? Relié à Soso, parce que Soso, c'est comme ma chère. Alors que ça fait un an, le 24 janvier, depuis Bandam, comme continue. Alors, tout le cas moyen, tout le monde la douane, n'a bloqué à Colia. Pour nous deux la possibilité, il y a Colia à Soso. Tout le cas, Soso, il y a Kabama, Tembele, Banini. Ngai ko sala ngai passe. Président tala une vie sociale. Soko ngoli douane, mutaku sa ote parce que ba douane ba kolinga te douane lunga parce que bango aliaka na sima ya biloko wana. Longola yango. Tia douane lokala ba voiture, ba biloko nini lokala ba tracteur o esalaka bilanga. Et côté na RDC, longola ngo douane ebma ekon sala bilanga, biloko ebmebele. Ba longola ngo poni. Pas foutre à douane. Pour ce tracteur est belé. Bato sala musala bilanga est belé. Karta soso. So qui na matati na boma. Balbino bilo kana bo mais ça quand sans douane. On dit bien qu'il bloque parce que bloque zo matata le point nini douane et l'équipe ma casse. Car ba douane mon tozo boma biso. Yami balé na koloba. Papa président Benga Motona, gouverneur de la ville de Kinshasa, Chantiningo Bilambaka. Bufana binomi balé, Bosolola. Point de Kambetali Kuluna. Mais il denga na kopesa. Ce qui m'a koufi, balé qui s'est direct na morgue. Nanda Kubozo Salamatanga. Mon boulot est la carte. Mais les jours où matanga est comme bimana na morgue et comme une fête. Qu'on a travaillé bijoux, on a que ville, qu'on se met là-bas tel, na fête, na matanga. Matanga est comme une pièce à concurrence. Et bien, le Kofi gouverneur, hôpital, directement au cimetière. Tana Brazzaville n'engue bayali, baza bien. Tana Lubumbashi n'engue bayali, mutakufi et kira morgue et l'ungwe morgue direct cimetière. Ba fête zate. Ba député n'abiso. Po bazoli ambongo ebele. Ba commune kosala ba salle de funérailles. Pour une salle combien? $1,500. Ngai dingo na zangi siko place ya kujua ya kufuta $1,500 na kulele bembe wapi. Burme sa sera munu mwa terrain moko yali pour le bembe na balabala akomi ko senga na mbongo. Oh non eleki na sengi na président de la République. Ame kotali kamba ya ba salle de funérailles. Ce qui est loyo boy. Donc mo kene direct na cimetière, morgue cimetière, koloni ko da parce que tala so mo da kufi, place matanga yali, mbulu la kate.
Mais ce qui est bimi, et il est placé pour les bimi, au Kabakulu Nabaye. Banzamba bêtise. Ngapena wa imbanza na snakoli. Na kodi ngakoyoka nzema te tibosa bana nangaye. Tibosa mama nangaye. Banzamba zomba ya bêtise. Président amekota likamboan. Meka kotali kamboan. Et meka pe kotali kamba funérailles. Et l'équimingi. Babare à ce mingi de sauté. Et comme il montakofi, allez. Kendo futa, tokomi ko la réservation, il y a ba salle. On a une salle combien? $1,500. Moussous combien? $2,000. Et bato bakoya wana, ba il supona nini, bacha yo panzili kolo. Tant to yema tangana yo, pesa biso masanga to komela. Oh Congolais. Congolais toujours au Canada. Moninga kufeli, boke subo tie su shock sunini, sumle sumasanga. Bosa so kindumba na kati ya matanga. Mais toi na souci mon côté. Tant papa na biso bazalaki, ezalaki boete. Papa président Jana no mesiro wana benga comité na yo. O me kosona lisir. Tam soko koroba yango te. Mais pesa tanga temps na le bango na télévision pour ba député na biso baza faux tout ça na ba député te bango tout baza ba lokuta muta solo azate parce que na plus exemple le lipa est commis na 1000 francs na parlement ba le bini lipa ekitana 500 francs ba nini ke tout ça les grèves parce que tout le gouvernement li paye qui t'a 300 francs li paye qui tité bisous va député tout ça les grèves pour aller comme moi au moins que bisous tout se trouver bien sûr qui est député li pas 1000 francs pour voir nabino aux ils sont des députés ça les grèves non parce que les grèves mais il y a les gouverneurs sans fonction et n'a qu'à loi n'a qu'à tamboko n'a les pharaons le roi d'Égypte quand on a ngalo commandant n'engo yo kutana sa nda kunanga ya na komongope ambassade d'Égypte chez roi pharaon n'a bazulu nangai bazulu dingo bayali tika kumisa bango stundenge koki na pena armée nangai. Comme on va jouer dingwe. Non, président. Tu me regardes les cambo. Pesa ngata poste moko na kata gouvernement concernant makamba koluna. Moi mama ta socianet ezate. Moi mana ta panya kitoko na nzoto ezate. Jusqu'à tout le monde na passe. Comme tana no pesa ngayango. Ngana bana ko seri na ba député. Na bana seri bango. Jacques Babas abani akendeki na fimbo na kati ya na kata parlement fimbo ngebetaki nani ebetika ye moko Zakari tomoni fimbo ebeteta moto moko te mais oyanga fimbo na koyana yango eko beta bango spona bango ko critiquer bango de koki ndenge molera critiquer bango na télévision na papa Eliezer ndinga pena kokoma et le raison manqué ngai kaka pour la chaîne à télévision d'abord ça la critique ya ba député ce qui bo kangangai ça va bokainga na kokufa parce que Yesu pe akufa kipona biso ngai pe na kufa pona peuple oui OK mais bien bien ki ngape na kufa ko la peuple na ko senga na jwa fimbu pour te me corriger ba député bazo kosa biso trop. Ba chef à localité banzele comme salité bazo zanani président république aya ko sala lopango aya ko sala salongo na veni moko ye moko bona gouverneur tatango kala yelaki to ko vendre yo ka lelo salongo oya sali yango te ba frapper amende mais ba député na biso babika nini naza député nazo zela mbongo naza député nazo zela mbongo. Oh non,
tout ça la bateau. Tout est poli présent à biso. Yende tropese le coup. Pourquoi quand yo moko Tokyo beteli président de la République koko poye moka ya mona parce que o comment releka boye ba tu vois comment compliqué yo moko beteli époque. Non pas na kokutana na eza patient. Yo kasi lo kwa ndenge yo yi abo. O sali combien de jours pour kutana dingwe. Ah, o sali mikole bele pour kutana dingwe. Bongo punga na kutana na e di facilité na keka mbala moko fungula nga porte po dingwe ye kuna non. Tango na zolo ba awa et pas na yo na télévision na yo. Oyo ba yo ki yango ba ko yipsa président ni ke dingwe za na bezo kutana na e. Pour ayamba ba musicien. Ayamba ba théâtre. Et pourquoi pas ayamba edingwe? Mbalo ce que na la télévision na bango ce que me kufi tchana morgue cimetière mbala moko makama ba salle de funérailles wana et Cécilie po ba mbongo eleki mingi bozo kosa biso sikoyo mama wana azana mobilité azana bana te kaka mwana mobana ya mikemike mwana muka kufi akene kolele wapi ala bana bana balabala gouverneur kuna pezuzu burmiza tisumisu il faut pas foutre autant maman n'a pas bon goût mais cimetière peut comme Michel ah place je place du boule dans cimetière $1000 $1500 ah voilà président me kotrana na likambo tozana passe na katamboka na biso pena likambo ya douane tolingi bonne année oyo bato bali ya kitoko so bato bali kitoko président na betelo maboko na betelo maboko président yango na betelo maboko ah na betelo pe kimba et Gentini Ngobila gouverneur maboko makasi nazasi manabino na sengi na bino bakonzi boya mangato sala dialogue bolanda batina bino te baso so ba ibini ke et dingwa rolo ba so boya akono fingo so ba président ya ba chaka bakal mais na li gouverneur sans fonction peuple va komona ngalo ko la voyou ba mona ngamutu moko na tangate sagesse ezalaka intelligence pe ezalaka mingaza na sagesse maila classe nazana ngote maila mboka nazana ngo yango ndi muteleki liboso la sengi na bino bulukilanga audience oyo alandi émission oyo alukilanga audience parce que nakutanaki na président na matadi tanto keneki makambo ya courant nasengaki nakutana na ye apisaki nga numéro na kokutana na ye apisaki nga numéro ya d'autres cabinet na ye Kamere mais numéro nge bunga waza na numéro ya Kamere aflashere nga yango mpona ke nokutana nga nazolela mpona bonheur na nga moko te mais nazolela mpona bonheur ya peuple mpo ya ali président biso takomba conseiller nalingi mama na kita azotambola atiba bijou to ba mama bakomi kotambola na ba fantaisie akomona ta elambezanga tina oh non pona kobanga nini bakuluna pesanga poste wana ya kuluna nayeba ndenge na kosala bango mpe bokoloba nini ke wi edingwaka moko mosala ekomi ndenge mosusu merci 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 na suki wana naza suna mingi na koloba te napesi ba diaspora nyonso mbote boyamba ngai me loko na kosenga na basali ya nzambe oyo bayeli ya solo botika kosalaka miracle na kati ya baeglise mpo miracle bosalaka yango na kaka edingwa asalaka soki edingwa asali o eyali na moya ya satan soki pasala beti mutu dans les vides akoya na église yali nzela ya nzambe oh non biloko tu bapaster bazosala kaka oyo edingwa asalaka oyoki ngai na bakango bien ke nandima na nga kaka pasteur Konde ya Liloba Konde Dominique nandimaka oyo aseka kalimbelembe nani voici l'homme
bakwe sakana bango batute soki na moni voici l'homme na télévision na la kate na landaka ti émission journal na yek no kosela no ka kamate ni madame o musuna tala kana tala botala ile fitire dingwe bazo kwesa batu tala ka kokwesa mbala moko ka dans les vides mutakwe mais batanga bakweyaka moi ça ngatika la mutaka te donc ba préparer bango bien avant pour jamais na mona na muteke moi ça kwei atika na sous-vêtement lipute sauter jamais kaka mutu na sima asimbi aokita malembe azoba na lango yalo bakayiko la kangwa pa no ba langi wana langa ngolo bakawabi ashirba pakatika kechuko tu papa donc ngapena bilang na pasteur mutombo pe na ndimanga mutu moko te oya molika kokine dingwa sala edingwe veiller abinga ngai yaka installer auto ko délivrer edingwe pour que bakima ko délivrer ngana kat stade ha nasuki wana na mutu msokoro bate na ndimanga pasteur moko te ngandi maroko la catholique presbytérienne armée du Sali missioni voici l'homme kuna kwesa kabatute okiyo esili on est bien ki bakunu bakomi parce que kaka ba pasteur bazo kosa bino nini mwana nayo azana ndoki okomati mwana nayo obengani mwana komi fazer et donc wapi na kata église et pourquoi obigise obengi mwana konteke yakabana lelo kindoki nayo esili zonga na ndako saka konteka kobenga na bana na bandako imo sambela na ngai motema na ngai église na ngai menebi nzambe makasi ta musumu ko bokufa bono mona edingwe avai na droite ya na loboko ya nzambe na linga kanzambe makasi po nzamba sana mission pesa ngai edingwe kene na mukili attaquer ba pasteur oyoki mais pasteur ba yeba konti so monika ke edingwe kamata bana kanga devise na bango la kanini na bala Yesu au nom de Jésus sans effet yabiso ya mokili nini paix justice travail na batanzami bakomofana pene basiloka na bala Yesu so mona edingwa zakoya kanga bana edingwa zakoya mais tika mwana approcher edingwe ngana na mabete na pena lisumu tena yibaka tena sala moto mabete ponzamba tinanga mission yako takeba na yebisa ba pasteur polili mais bino ba pasteur bo comprendre kanga ite so mona edingwe za ya kima pasteur ya kotala edingwe bini sona ke pa edingwe to banini na ke ko lukakisi mais linga balo balo ke oye ko lukakisi pour que yende ko convaincre edingwe pour que edingwe ko tana nzela na yo ngandi no yebisa yo ta nzamba alingi boy l'église ko saka batute bandi mbala mingi te mais l'église ko saka batu dans les vides o nyoka mbisa bina libumu afana kana océani e baleni afana na kata libumu ha ngana bino tuzandenge moko toujours tromper population. Merci maman. Merci vraiment la bino tout besoin qui t'a en Kolanda biso boyo ki bon champion et digne nenge a solo na katia ma passion télévision vraiment donc azaki clair na biso azaki vraiment clair na mituna na vraiment donc et ça li kitoko mingi bo s'abonner na ma passion télévision bo s'abonner vraiment massivement parce que ma kitoko ezabini mo monde papa et dit alobi vraiment et ça li kitoko na pesi mbote bon na Karine Mokonzi la baronne yo mo moni na sali émission na papa donc ça rando sala ndo mais ça sala vraiment na biso bakitani na yo vraiment et au sala kitoko Karine Mokonzi la baronne yena benga ke bongo l'océan de la presse congolaise vraiment o qui passe etalio Ndima on a lobby l'océan de la presse congolaise vraiment. Merci Nabino Nyonso Bozwa qui t'en Kolanda votre humble servante Sariana Limbute la naturelle moi na mungala na sala kamusala. Merci l'équipe technique Nyonso ma passion télévision na ma patronne Bijou Meta Maman Fati Béton. Hein? Association les Maman Fati vraiment
félicitations na bino musala kitoko bozo sala tozo zela bino bo kitali susu na mois de janvier po bo sola li susu na ba mama to pe na ba papa o ba sala vraiment misala o bazo teka na ba wenze o bazo luka mbongo ezali te vraiment so bino bo kiti et ça là bango vraiment bien merci na cordon na longa na musala ozo sala katia moi non Sariana vraiment na pêche merci vraiment naza reconnaissante envers yo vraiment sunganga ko le mangate o mwana na yo maître David Enzo vraiment hein ne cordon na longa lo bara strata coach vraiment continuer vraiment na musala ozo sala pembe na madame Bijou pembe ni association les mamas Fati to pe pembe na biso bana na bino vraiment ouais ngo contacter ngai numéro na ngai plus 243 on est lié WhatsApp plus 243 89 789 77 77 basali nzambe na sengi bino boye ko rendre nga visite atana na masumu na ngai nzamba ko protéger pour que dingwa resili yote metango boki makangai e mwana pinza ki bozaka batalo kuta ponganzo benga bino boye ko apprécienga sozo ki mangai bozo batalo kuta lokola Conde Dominique abenga ngai na kana na église nimbalamba asala sen ne stade martyr akobenga ngai edingo yaka nakendeke nazako zela natala so Conde Dominique ko kwesa batu akozaka batu te mais na église on fana kana télévision ko fire mutakoi bakamati micro bachena munoko banako loba maloba ya loba kawana ali bien préparé ba wini okoloba boyo bayokani oyoki kasepa ya kondena na mona kwesa mais tant que ne kunda zoto nse stade on dirait que match à léopard hein voici l'homme papa nzamba batela bino somo moni nzambe te et à l'injustice bata bandinga no pasteur balingi binote merci bandi mignon so ya église di loba amen na bino place bozali moi na bino pe Sariana donc toujours ça ka musala vraiment né na loba ki bo s'abonner vraiment na ma passion télévision pe na pesi mbote na ba linga kanga ba commentaire to na ba émission na vraiment na bo sanité na habité so ka samo na mobali so pe mona moi si na habité mais na joika kombo na ye bien kan fumu merci na ba commentaire nos commentaires ka so vraiment na ba émission na pe na Marcel Liao vraiment merci na ba commentaire na bino et so ça vraiment ba émission na kitoko bo commenter bo aimer bo benga ba critique na bino ekosunganga ekosala ke sokoto na baki mabe na bongisa na be mission sezo ya vraiment donc bo s'abonner Laskoni Mbunza les mignons de Paris na pesiombote Dan Muzombo na pesibino mbote place bozali pe na pesi susumbote na maître Viper les ministères à côté il y a champion et dingue vraiment na pesiombote vraiment bo s'abonner na ma passion télévision et l'on a votre humble servante Sariana Limbute tokuta na mokolo ya sima vraiment bye bye.